Mbote pe boye bolamu. Boye bolamu na chaîne Nabino HD la Congolaise. Boye bolamu na émission Nabino Popola Popola. Je crois toujours moi Mikole Belé. Autrefois na oteko bisabino que moi nzote bouger qui mais moi makasi wana ya qui mais ikende ki il y a pas problème sous mike mais on est toujours ensemble. Mbote na yo Espérance Bongo, la patronne de cette chaîne. La maman culturelle de Kato Komiko Kobenga. Mbote na yo Piranson, le sponsor officiel de cette chaîne. Appelez Mbote. Et pourquoi pas dire aussi bonjour na biso bana mboka oyo to lula kosala makambo mboka oyo to lula kibomboka yango na nina lobaka na eloko moko na bana mboka ke mboka na biso to bosana te esali pe yango téléphone. Mboka na biso pe sali téléphone. Totika bilula lula. Toluke loka mwana mboka. Totombola lokumu pe ya Congo. Téléphone au capi. Téléphone au capi na lobi. Téléphone au capi. Donc eza wana po na biso. Soko lingo somba téléphone. Mikolo yo saila téléphone oza nango. Mais soki ka téléphone ezu en panne. Kokende ko somba téléphone mususu te. Mikolo biso nso to somba au capi. To pesa makasi na mwana mboka. Po aiba ndenge akoki ko innover. Ba makambo sika na kata téléphone ce qui a monique to somba mingi to talango mingi ye pa ko makasi ya koluka ko bongisa ba qualité ndenge to linki téléphone ezala mais déjà wana téléphone déjà qui toko téléphone au capi fin wana muta ko sabinote voilà balandi ya popola bandeko nanga ya basi batakenga magasi bandeko nanga ya basi balobi olobeli mingi kaka biso basi. Pona nini kaka biso basi? Est-ce que mabe na mokilo ezalaka biso basi? Mabe ya mibali pe ezalaka te. Ah oui. Mabe ya mibali pe ezalaka. Bana mibali nyonso baza ba ingrat. L'ingratitude balobi eza condamnable. Bino ba ingrat. Oyo bana basi ba salisa na vie mais bosundola bango na pesi bino mbote. Mbote na bino po boza mitema mabe bandeko ya mibali. Bandeko boni ya mibali ba ye pembe na bandeko ya basi juste pour l'intérêt. Les gigolos. Na pesi bino ba gigolo nyonso mbote ba balinga basi ba saila bango. Ba homme incapable, ba fainéant. Papa na ngalo ba kolinga te jamais moi ça salela yo na vie. Ba mwana mobali fo bunda. Fo bunda. Oui. Moi ça koyane na aide. Moi si ayaka na aide. C'est-à-dire que au sali au komi ya kolemba au suki moi place moi moi si ayana aide. Mais yo au koma lokola moi si au fan naka moi ça ke ne ko sala appel lukela yo. Des gigolos. Mibali nyonso ya fainéant. Ba sala bango na basi. Na pesi bino mbote. Po boza ba fainéant po bolemba. Basi ba sale la rabino. Basa kapia solo pena. Donc nga mobali boye et comment lokola mwasinda balanga. Mwasinda sale langa. Mwasa tangiselanga bana. Mwasa lesanga na bana. Mwasa futelanga endaku. Et puis mbonga poche mwasi muta opesa. C'est malheureux. Hein? Yango to mona ki moyibi paye makasi po webi ko lukate hein. Bokomi ko iba. Je regrette peut-être vous me voyez là et sans mes lunettes parce que ma lunette a été volée. Na bis. Et ibami. Voilà. Moi j'ai téléphoné. Yango ezala ki boye. À un moment les kamo esalemi sima na bis na monsieur le ngipona tala. Alors, on a vu que dans un moment, on a dit Ibaki. Et on a dit je venais de l'université. Alors, alors on a un peu qui dit que Kiti. Ah voilà. Au privé, c'est quoi le parce que moi, je porte des lunettes. Et dans les lunettes, mot de lecture. Et puis l'autre, les lunettes, n'a vu de loin. Contre Bamoyi et puis comme on a Moussika. Maintenant là je suis privé.
Je porte ça pendant mon émission parce qu'il y a l'éclairage devant moi là. Mibali, mawa pe passer. Comment se fait-il yo mwana mobali? Oyo nzamba bina keli na elili nanga. Parce que la femme a été créée après toi. Si manayo ne mwasa kisali akilamaki. Mwasa akilamaki na elili ya nzamba ete tolobango vrai. Aza mutu, lokola uti kati na biso, oui, aza na image ya nzamba, mais la vraie personne qui a été créée à l'image de Dieu, c'était l'homme. Comment yo mobali? Oyo nzamba sale, babi que Dieu travaille chaque jour. Donc mobali il faut oluka mokolo na mokolo ne bolobaka na lingala. Oko ki ne kope pe simbete, oui, gloire à Dieu ozongi. Mais yango te faut lembisa yo, faut luka. Mibali boni basi bazoloba lokola ndakisa na pesi ya mobali na zuya ndeko nanga moko ya mwasi o alobaki mingi. A supporter mwana mobali. Alingaki mwana mobali mingi. Amonaki pe mwana mobali azaki na bolingo na makasi. Lokola yazalaki na famille ya mbongo. Moi moke we bandai kozwa lokola l'argent de poche. Bambongo makamususu ne bandai kozwa na famille. Asali ke asunga mobali na ye. Mobali na ye pe atanga. Nazolo ba mobali ndebiso to bana lingala lelo ba kinwa. Donc petit ami. Voilà. Un petit ami. Alabia sunga ye. Atanga oui mobali atangi. Asisi ba université na ye. Mobali ba ni stage, moi c'est toujours ko soutenir mobali na ba transport ba ni tout ça. Mobali azu musala oui, toujours avec sa petite amie. Mais oza ya mawa pe pas 6 années. Après stage, ba ko engager mwana mobali. Pa pesi musala pe na kitoko. Le na Kinshasa oyo soki muta osala musala ba pesi ba futa $200, $300 et a des Jessica bien. Ah oui. 200 $300 et ça déjà bien. Pour n'aller pas vivre. Alors moi mbali malgré que nango mingi te ba futa ye $520, oui, c'était $520 à part ba prime na ye musa ba na ko zo ba transport ba ni tout ça $520. Alors moi ça mona kisiko que oui, na ko kisiko ko pema. Petit ami nangai azusko musala abandi ko sala avec 500 na iwana akoki ko futela ndaku makamu nyonso ayoke na. Ah oui. Mwana mwasi sikoyo amoni pe to umeli pe asilisi sikoyo su musala ayeko lobela petit ami na ye. Est-ce que ndeko nanga copain nanga fiancé nanga ne biso biso to bengaka ata famille yebite. Maintenant Monique wani ko zoma muke to bana mwa ko kangisa po ya pe ko bala ngai ndamu ngana za nango na ko za nango to sangisa o bala ngai to fanda esika moko pona wiko yepa na yote ka boy kame famille nanga mona. L'ingratitude ya mwana mobali c'était grave. Mwana mobali ndimi oui. Il a dit qu'il y a bien. Na bongama comme ça na oya obala yo. Mais c'est très grave. Moi moi ça zeli une année 2 ans. Azu mwana mobali o salelo o moti. Et au sala nega to sala kana misala. Oza peta musuna pirio. Bon, pirio pa ko manga mususu te. Moninga yo yebisa mwasi wana. Alors. Mais yo za mwasi kitoko. Comment yo linga okanga makana mobali oyo se abala za na mwasi na ye ni tout ça. Oza jeune, luka pe yo mobali oza ni tout ça ke olekisa ngonga na pa pamba. Abi mobali ni na bala. Mais mutu yake pa na ye oyebi bien que dans la mobali abatu tabala abota na ye déjà yo zaka toujours sima na ye oza mwasi kitoko bala bi nani ono zoloba oui intel c'est vrai ça tika no lo biloko wana non
habité abala te ngane fiancé naï tala boyani ko rencontrer vie mobimba. Oh c'est vrai ça. Ah mais elle a un grand, ah ça vraiment un grand. Nandengenin. Alors ma bon, asa moninga na ngai ya. Asa moninga na ngai boyo posa mutu. Na ko komona mabe pe na tika mabete. Na ko koto makamu na bino te mais kende place boye. Au mona ki azalaka na mwasi na mwana. Au mona ki azalaka na mwasi na mwana. La fille est partie. Aya comme place wana. Akuti moi jeune fille moko lokola yepe kaka na bana mibale. Mwana moko azana 2 ans. Mwana mususu azana 5 ans. Na ebi so boy imaginer place wana. Asilisi makambo nyonso bandi musala tango bandi kuluba na préparation libala esali 2 ans. C'est-à-dire tabani kuluba baluka parce la préparation libala 2 ans wana mwana oya sukande abotami. C'est-à-dire 3 ans avant, il y a ça là stage na aussi sa classe akaka na mwasi. Yango no senga na bino bandeko na nga ya basi. Oui naza mobali, mais nakoyeba keba na mibali nini ozo salisa. Oko ina famita mususu likola mobali moko bozo tangisa. Keba. Mibali nyoso ba mibali te. Nani osalisa? Nani otika? Oui. Toyebi ki ezana mibali mususu oyo salisi o tangisi ni tout ça à reconnaître peyo. Mais keba madame Kea oyebi te wapi? Mwana mwasi alela. Aleli. Aleli. Ndaku oyo mobali esika bakutanaka na mwana ye na jeune fille wana. Ezalaka ndaku ya camarade mususu. Ekomaka lieu de rencontre. Akoya mukolo na bafandi basololi eri ya kokende ndengonga ya koluka songa ndako akene kote mwasi na bana bazali. Faites attention avec des fiancés. Bande kwa basi. Bokeba na ba fiancés bosa na bango. Il faut kolandelaka. Afandaka wapi, asalaka nini, azana nini. Faites beaucoup d'attention. Bande konanga ya basi. Soki nazo koloba boye, lelo na lobi na pasi parce que ngara botama na bande kwa basi belé na famille nanga. Okoya ko ina yaya na yo pamba, okoya ina papa na yo pamba, mama na yo pamba, likolo ya enchigolo moko boye, ba engra moko boye. Sima, oyo ko ba kelibo tezalaka. Balobi lien ya famille est sacré. Kolukaka te likolo ya mobali to likolo ya mwasi obebi sa famille. Faites attention, surtout vous les filles. Surtout vous les filles, faites attention. Bande ka mobali bozala quand même ba reconnaissant. Na oyo bande ko basi wa sala pona bino. Bozala ba reconnaissant. Pourquoi bolingi ba malédiction na vie na bino? Bofungwama. Ingratitude ça malamu te na vie. Boni ba salisa bo kima. Boni ba salisa bo sunola. Boni ba salisa bo kosa. Bande kwa mibali. Combien oyo bino bo voyager na mbongo ya bana basi ya batu. Pe bo sundola bango na Kinshasa. Oyebi kolela ya mwasi nzamba yo kwa mbangwa. Kolela ya mwasi nzamba yo kwa mbangu ke kolela ya biso mibali. Mwana ya batu ya mwasi ya salisi yo. Atangisi yo ba classe.
aide yo na ndenge nyonso asalisi yo okende mobembo asalisi yo peut-être ozwa fonction na mosala asalisi yo ozwa mosala okoma na place oyo ozalaki obaluki ingratitude bandeko ya mibali ingratitude attention avec les paroles des femmes maloba ya basi ezalaka malamu te kolela ya mwasi nzambe ayokaka yango mbangu bino ba ingrat bao basalisa na vi na bandeko ya basi bosundola napesi bino mbote tikete bolamu elanda bino kasi soki kolela ya bandeko ya basi ezali bokoluka ba papier mouchoir bokoluka ba serviette bokoluka ba essuie-tout parce que ingratitude babe ezalaka condamnable mutu asungi avenir na yo ebonga mwasi bozalaki na ye vi mobimba asali so ta mosusu na bampiaka na makambo nini lelo po ozwi bokonzi lelo po ozwi mosala lelo fo voyager akomi mabe Dieu va vous condamner. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour na koloba na bandeko na ngai ya basi kaka que ceux qui na sala que mission koloba mingi pour na bino eza pour mabele ki mingi pa na bino c'est pas dire que na lobi ke basi mibali ba malamu te. Voilà qu'aujourd'hui to uti koloba pe makambo etali ingratitude ya mibali par rapport na bino bandeko na ngai ya basi. Toza awa te pona kolobela mibali toza te pona kolobela basi mais tozali pona koloba esika mabe ezali po bato babonga nyonso oyo ya vie nyonso ezali ya société tokolobela nyonso ezali ya politique esika mabe ezali tokoloba po tozongisa bato na nzela. Voilà napesi mbote na ngai na yo moko Espérance Bongo, la patronne de cette chaîne. Mbote na ngai pa na yo Piranson Bendo Mpungu napesi yo mbote et mbote à toi mon vieux Dej Derrick Yaman motema Marie-Claire Yanganda na pesi mbote siko zali musika vie mon vieux Konzo Mike na pesi mbote Innocent Machaka vie na kata bakini déjà na leli yango fort na pesi mbote pesi ko zali ya mon ami Bovi Kata Ifwamba na niveau d'Afrique du Sud mon ami na pesi pe mbote joyeux mbote Shomila na pesi mbote petit na ngai Zoé Kassange na pesi mbote siko zali bozala zala kaka ezalaka kitoko keto monanaka natika baser fadili kasato zelaye José Mbuku na pesi yo mbote siko zali zalaka yo Charlène Mbadu batu balila otala émission ndomo na bwaka bango mabanga mama Julienne mama sociale na pesi yo mbote siko zali mwasi ya bato mwasi ya bato te napesi yo mbote la grande Hortense Nyembo mais to chanda yo kombo po koma ya biso. Salut à toi la chinoise congolaise Anita Mangoto napesi yo mbote bino nyonso oyo bolingaka équipe na ngai technique na ngai moko topesi bino mbote et à la prochaine. Bye.